et toujours vivre le monde. Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. L'Indignon ya Canal Presse au Penzaba Mesana ko kutana bongo nande ko Zulu au bisoto benga ka Gilles Lembi et mokolo ya lelo ezalinga bongo ndeko ya bino Kapinga Bibi na ko présenter les bino émission oyo na plateau na biso tozali na des invités o na ko pesa bino penza tango ya kotala bango to pe akomona bango déjà Maman Chantal Moboni il y a la mouka où elle peut charger il y a communication on a pour décider na pesi mbote Maman Bibi na ngambo mosusu na zali bongo na monsieur Mbo Webasi ou azali analyste politique na pesi epembote et l'autre chose la bongo la sujet mibale bande konyo so bozali kuna na biso sujet na biso ya liboso to kolobela bongo ndeko Mike Mukebai honorable député provincial au Binonyo Soboyebi a outi bongo ko porter plainte na République démocratique du Congo et Nangambo Naye a porté plainte à Mimi Bango cette fois-ci Nangambo ya commission de droits de l'homme de Genève on a ke bongo ko funda na République démocratique du Congo na ONU et sika bongo penza ba mekakota la ba décision oyo cour constitutionnelle ezwaki mais mboka na biso ezali bongo ko respecter ya côté alors ndeko Mike Mukebai akei kuna nde tozali bongo na document oyo ndeko Mike Mukebai akomeli droit de l'homme ya ONU na kotangela bino yango na mokuse. À Monsieur le Président du Bureau des comités des droits de l'homme de l'ONU, Monsieur le Président, par la présente, j'ai l'honneur au nom et pour le compte de mon client, l'honorable Mukebai Nkoso Mike, député provincial de la ville de Kinshasa, de vous transmettre en annexe, c'est dont l'objet est mieux repris en français, ainsi que les éléments de preuve relatifs à la violation par la République démocratique du Congo de droits reconnus dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques dont doit jouir mon client. Je vous remercie d'avance tout en espérant que le bénéfice de l'urgence sera accordé au traitement de la plainte de mon client. Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à ma parfaite considération. Wanabongo Ezali signé pour le compte de l'honorable Mike Mukebai, Maître Mbaki Ndombele. Voilà, wana Ezali bongo mokanda oyo penza ndeko Mike Mukebai elongo na Ezali maître avocat na ye ndeko Mbaki Ndombele, maître avocat ya ndeko Mike Mukebai en dehors ya sujet na biso ya ndeko Mike Mukebai auti bongo kofunda République démocratique du Congo, tokolobela bongo kaya liboso o penza ezalaki bongo signalé na monsieur le ministre ya santé et teni o Binonyo Soboyebi penza bolandaki tokomeka pe ko commenter mokie sur descente topé bouclage au bande qu'on a bisu à la police basalaki yango na kolinga to banda bongo na ba invité na biso to kabolana bango Maman Chantal Moboni okosunga biso penza loko les ali moi de la femme to le banano les femmes d'abord to bandi la Maman Chantal réaction na yo ekozala nini penza conséquence pour la RDC soki lobi ndeko Mike Mukebai alongi etumba na ngakeba alongi RDC. Merci Maman Bibi. Nakanisi ezosa pasi na motema ya komona ke pona motema mabe ya mutu songolo pakala lobi République démocratique du Congo ekofuta mbongo
ekofuta misolo olie misolo wana ekota na secteur ya développement mboka ekinata kobongisa nzela mokali ekinata kobongisa forgeron ana limité sokopao nzela ezalaka te soki mbula enoki mais mbongo wana ekokende. Pourquoi? Parce que bato moko baza kotema mabe balobi ete mboka ekomi ya bango 80 millions de Congolais basu na droite ekomi droit ya minorité. Ezali pasi pe mawa kotala ete des peuples d'abord oyo esengelaki bato batombola moimboka ba revaloriser moimboka lelo peuple akomi monguna ya l'État akomi monguna ya bato bakokamba ye par défi. Eza penza likambu ya pasi ezali likambu ya pasi kotala que état de droit eza slogan yango na otuna ba organisme o ba nani ba organisation ba défense des droits de l'homme ekenda efandi ezela ka soki eza affaire à chiffre babimisi mingongo pota msusu retro commission koya ba organisme à droits de l'homme o banda kotia makelele toyoka bango soute. Qu'est-ce qui se passe? Société civile toyoka bango soute. Qu'est-ce qui se passe? Moi, la mboka Mike Mukebai, Azali détenu illégalement. Parce que Azali déjà lavé Nabosoto Bangaki Balatisae à partir de arrêt à cour constitutionnelle. Naza juriste était, mais n'a dit que arrêt à cour Azali automatiquement, immédiatement applicable. Na bakuru mikie o ezana stena ngo mais tango komona cour constitutionnelle azu arewana pe cour d'appel na nzela ya batu songo opaka po parapluie na bilili moko boezana sima balobi te yo ko bimato ko fanda moi de la femme moi c'est Mike tu veux te défendre les droits de femme hein? Elle a le droit d'être aux côtés de son mari bana Mike bana cause a pembe papa na bango. Mais quand on prive une femme, il y a que vivre dans mobile naï. Qu'on prive bana, bango la papa na bango avec impact sur rendement scolaire na bango. Tout ça célébrer moi de la femme dans contexte ni. Tout ça a défilé, tout là ta maputa. Il y a une femme qui pleure là-bas, il y a deux femmes qui pleurent à Ben. Et ça grave. Maman Chantal on peut surtout zoper monsieur Mbo ou Ebasi. Nangambo na yo likambo ya ndeko Mike Mukebai o penza to zali na kati ya RDC to benge état de droit yo zali moko ya analyste politique et to meka un peu yo ka yo pe nangambo na yo réaction ekozala nini pona ndeko Mike Mukebai o likambo bakata déjà depuis esika batalisaka biso ke pour constitutionnel ezali bongo esika o soki esi bakati ndenge bakata pona ndeko Martin Fayulu na ndeko Félix Tshisekedi azali président de la République actuelle balakisa ndeko Martin Fayulu te azonga na 2023 pote pour constitutionnel ezalaka bongo décision yango ezalaka discutable te ya ndeko Mike Mukebai bakata ki déjà mais tozali ko comprendre te jusque là. Merci ndeko mama oyebi ke ezali pasi na mawa oyebi il faut te bakosala différence na oyo etali makambo na biso. Le quoi de commencer à faire avant du wana na ko kozala likambo na maman Chantal mais likambo na maman Chantal etali mibe kwa mboka te ndeko Mike Mukebai ya solo bakangaki ye bamona kike ndeko Mike Mukebai bazali na makambo ya sala ke zaki mbeba ndeko Mike Mukebai bakena na nzela ya justice biso tuto oyebi ke justice nde esukisaka makambo na mboka et institution ya suka ya justice na mboka na biso ezali cour constitutionnelle elikoloba ke oyo cour constitutionnelle asili kozwa mokano moto mosusu akoki kolongola yango azali te mais sikoyo nde tokocomprendre te cour constitutionnelle elave ndeko Mike Mukebai elobi ke ndeko Mike Mukebai aza lisusu na likambo na justice te etalisi ke ndeko Mike Mukebai abukaki mibeko te esengeli babimisa ye mais ti lelo cour d'appel, ils ont une cour constitutionnelle. Ils ont même conseil d'état, ils ont une cour d'appel. Ils ont une cour constitutionnelle. Ils ont un dossier oyo cour constitutionnelle à Sili Kozomokano. Il y a un seigneur qui a valoriser
ba institution na biso mibeko ya mboka biso moko ba congolais basali yango biso pe tokopesa lokumu na ba institution na biso selon degré à chaque institution na mikano azali ko il faut to respecter yango oyebi ndeko mwasi soki tokosaka sentiment par rapport na réalité ya mboka par rapport na ba individu tokotonga mboka te esengeli na biso bonga nyonso koloba bosolo mpona lokumu ya mboka nga na kanisi ete bokano ya cour constitutionnelle il faut la respecter nakosenga ministre ya justice oyo azali mokonzi ya ba-institution judiciaire a interpellé président ya cour constitutionnelle a interpellé président ya cour d'appel avandisa bango ayeba eloko nini ekoleka na kati parce que ndenge ndeko mama Chantal alobi ekomona lokola mwa loboko moko ya moyindo eza na se na kati na likambo donc soki moto aza likambo na ndeko Mike Mukeba baregle yango na mopanzi soki bawelaki mwasi soki bawelaki likambo nini to likambo nini baregle yango na mopanzi tokozonga moke na question na tunaki ndeko Chantal Moboni conséquence nini ekozala mpona RDC soki ndeko Mike Mukeba alongi bongo etumbana ndenge yakei kuna na ngambo ya oni mpona kofunda ekozala d'abord soni parce que mboka na biso ko bien compétent omoni makambo ya mboka na biso bakende kokata yango na bacour international donc ndeko ezali soni makasi bongo soki moto asuki akosala nini non mais oyebi likambo nyonso il faut toyeba kozwa réflexe le plus vite possible ole tosubir baconséquence mama oyebi ke na mboka oyo towana bajuriste ebele oyebi soko tomeme na bamboka bapaya okomona ke même la constitution bamboka mosusu ya bapembeni na biso awa bakomi yango na bacongolais cela veut dire que tozali na bacompétence moko ya makasi na niveau ya badomaine nyonso et surtout na domaine ya droit donc lelo likambo Mike Mukeba na niveau international oyo cour constitutionnelle asakataki est-ce que toujours on comprend d'avoir une humiliation ya mboka na degré wana eloko nini oyo ndeko Mike Mukeba asala oyo biso mboka na biso moko tokoki korégler yango te tolingi totikile koma na niveau international pour que to perdre misolo ndenge ndeko mama Chantal alobaki eza malamu toloba te ndeko Mike Mukeba azali kobangisa soki azali kobangisa nani mpe mpo na nini mama Chantal Moboni ndeko Mike Mukeba c'est un élu du peuple arme moko aza nango ezaka parole avant aloba ase documentaka asala ba recherche aza journaliste investigation aza ba secret ebele on a koyebi soke eza na makambo ebele adénonçaki oyo bien ke bakangi ye tomoni yango esalami ozo comprendre donc c'est normal bamsu babanga mais ce n'est pas kobanga na bango balatisa yango bakongolais nyonso eza na sens te namoni okotiaki eloko moko wana mama bibi naza na respect mingi na yo obeti ya président Martin Fayulu nangi na rappeler ka peuple que mobeko ya cour constitutionnelle bakoki kotala yango si ya erreur matérielle et tant que de Martin Fayulu a sengaki basa recomptage de voix ezali dans ce droit na cadre wana yango wana ngaki na le côté na lobby kaka na lobby il faut na recadrer peuple s'il vous plaît émission balandango mingi peuple a besoin atenga masute parce que moni ce qui justice ya mboka et salami na bosolo nde mboka kotomba si on moni le toro beta ba changi ba toujours patauger tout ça c'est parce que moboko ya mboka la colonne vertébrale justice eza dans de si eza kotengam eza sentimental est-ce que tu peux imaginer muto ayibi soso aza lelo na prison muto ayibi téléphone na prison mais muto ayibi 15 millions za libanda muto ayibi 50 millions à 15 millions. Il y a politique et ça a détourné. Bilo ba élite bolobi détourné. Donc peuple bolobi aibi. Vous trouvez ça normal? C'est ça, il faut chercher le droit. Au article 11 de la Constitution, ce qui mutu bunginga été et le binini. Tozo botama ego. Tozo botama libre en droit et en dignité. Que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois maman vendeuse ou maman maraîchère, nous avons des droits égaux, des droits fondamentaux. Tozo a droit et dignité et l'État doit assurer notre protection parce que la vie humaine est sacrée. Nous tous les enfants dans la condition de Mike a fandi na prison. Dans la condition. Est-ce que vous attendez à Koufa? Bon c'est là. C'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, justice ezali kana obate. Toko la sonité. Molongo mobimbe que justice à Congo et fonctionne à normalité.
molongo mobimbe ye baka ne ba élection le kaka pe molongo mobimbe ye bi les animaux qui état de droit constitution les penza ba kena ngambo prison on a affaire à 100 jours constitution le bi na biso état de droit za mutu te constitution le bi ke comme mboka na biso République démocratique du Congo c'est un état souverain c'est un état de droit exact constitutionnel c'est dans la constitution mutu mutalobi angote mais sur le plan de la pratique yoko ko bete masolo le bi ba musuba ke na prison to yoko ta sujet mususu merci yoko le ba okangi mwana le bi ba za mwana makango mais papa na maman ba sala ki ke ko botiki bango wana le bi c'est état de droit ezani combien ebimaki combien salani ba pesi yo combien de kilomètres ya ba route il fallait salir ba édition yango mais comment yoko ko ya okanginga obi na liaki mbomo mais nga na otuna yo se na liaki mbomo nani apesaki nga mbomo ngo nazole ka mondenge nini na question na biso pour dire l'état de droit nazo ke n'était na pesi réponse ninde ko Mike Mukeba isoki azali ko bangisa nani pepo nani mais na ebisi bien l'état moloki l'état moini l'état o kanisi ete ezali minorité ne fait sepela au détriment à majorité ce qui l'état wana sentir que ezana mutu moko boya timba onde to bana linga ya biso akini afungwa matimba amisoga azomonda na jimel na ye ndenge bato baoza retro commission nde bazoyiba ndenge bazoyiba et puis azana courage na capacité à dénoncer yango babibe mutu ose botiki libanda tokufiti et surtout ana kanda botote na boloko kama obima akopupola ngo ya ndenge osaka kama mosusu yango nde ezali kosala kende ko Mike Mukeba baza epesi bango droit bakangisa ete parce que la liberté d'expression est garantie article 23 merci beaucoup monsieur Mbo basi soki ndeko Mike Mukeba azali kobangisa nani pe po nani non toza na congolais moko te akoki kobangisa moninga moto parce que biso nyonso toyali na mosala ya kotala lolenge nini esengeli na biso kotambusa mboka mama Chantal lobi ke bato ebele baza na baprison bakangaki bango mais ya solo lobi ke justice esalaka mosala na yango justice ezosala mosala na yango ezali kokanga mais ezali étape par étape mais ya ndeko Mike Mukeba tozali kodéplorer du fait que justice esali mosala na yango eprononcer sentence na yango mais tu as comprendre pourquoi cette décision est mise en application. Donc, il y a solo, tu as compris que il y a sali ba détournement. Tu as compris que DG sacrifice. Ana boloko. Azali ko se justifier. Tu as na DG office de route. Ana boloko. Mais ce n'est pas seulement le fait que moto pas détourner. Mais tant que kangi et que les faits sont palpables. Il y a aussi les saisies de biens parce que les amis mbongo ya bana mboka mbongo ya Congo oyo moto asaki nini a détourné bokani ye bo prononcer autant d'années à kofuta amende autant bo service saisi ya bien ça na vente aux enchères pour que Congolais récupérer du naie parce que celui moto abi Michel le peut c'est à 10 ans 15 ans après ko bimala kaso bongo ndeko Mike ibaki nini non ndeko Mike Mukeba to bite ka ibaki to yebi makambo ndenge bandaki à partir ensemble provincial tindenge akomi na boloko mais du fait que pour constituer le lobby que asali elo côté du fait que pour constituer la vérité pour que nyonso bafunda qui ezali sous vrai ti parce que pour constituer mon avis kazai na mbeba akoye ko le batele Mike Mukeba bima alingaka lo ba OK de ça Mike Mukeba biso to lobby ana mbula jomi na mi baleto 14 15 ya boloko na lobby yango te donc cela veut dire que le Mike Mukeba est loin à faire de la justice et comme une affaire politique ou bien est commis affaire privée et à certaines personnes au bazali na pouvoir na maboko bako manipuler pour que ne pas que na boloko parce que l'homme peut que ça la tour ya moto mosusu le moko celui qu'on va commis ko kangaye pour des règlements personnels là on ne peut pas accepter. Alors maman Chantal Poteto les cas na sujet ya biso elandi to mona ki ndeko o azali mokonzi bongo ya Saint-Sa monsieur Olengankoy esika penza telemaki na ngambo na ya kendaki ko meka posala quand même ba manœuvre moko ko mona ndeko Godin Poi pona ko meka ko solo la lisolo ya libération ya ndeko Mike Mukeba mais to moni ndeko Mike Mukeba azalaki penza na kondima yango te mais est-ce que ceux qui a ndimaki yango peut-être na cas de libération na t'as la peuple à sa poli ba politicien oyo ba luka basa ba seneti na bango po bacha bango katoasu na besoin na bango ya zali ebunde ekabola bitumba akabala na kimbani
D'ailleurs, c'est une salle, on est en instance à vous. Et ça arrive à la suivi à accord. On va dans cette salle, on comme une alternance. C'est qu'on va aussi venir accord à CCH. Ou bien on va aussi accord à 5 ans. Comment la récupération politicienne? Il y a aucun de monde de Godin pour eux. Makambanga Outibol, dans l'Assemblée provinciale, il y a un homme qui s'abat il faut que ça l'attention. Tout ce qui est mis Saint-Esprit, à ce service qui est semblé là. Parce que Matthieu 24 a lobby, pendant le temps de la fin, tout le monde est belé. Seigneur, Seigneur. Mais en réalité, donc, nous avons besoin de cocodins pour intervenir. Ce qui est cours constitutionnel, il y a Mboka. Et eux, Godin pour intervenir, lui, Godin pour au-dessus, il y a cours constitutionnel. Et le cours constitutionnel a prononcé l'eau. Cours constitutionnel a prononcé l'eau. Si vous cours d'appel l'eau exécuté. Si vous tout le monde Godin pour Osani. Parce que na azape acteur na dossier wana. Pour bandir l'Assemblée provinciale. Façon non les militants de Roma qui Mkebaï. Et ça normal? Au privé de tout salaire, un père de famille. Au sacrifié pas na où sont les femmes? Vous crier les droits de femmes. Quand vous privez quelqu'un de son salaire pendant autant de jours, moi j'ai géré les ressources humaines. Attends, tu as défini l'entreprise, au 5e T, parce qu'il doit vivre. Maintenant, protection à Fanyeza, la cellule de base de la nation. Et c'est laissé pour compte, pour les intérêts personnels. Donc, le bateau va priver tout salaire pendant une année. Parce que moi, c'est Azabanaza, Azapena Batumsu, le quoi, africain, bon, on a vu ce soukaka, n'a pas oublié ce tobotité. Sacrifier à mon débat au s'il vous plaît. Tout ce qui va comme moi batou, tu es ça publicité à batouté. La télévision, maman Chantal. Qui opportunité à collaborer. Il y a ce qui est qui na TV, il y a un Sabino journaliste à Boigna Père Maï, les beaux sensibles blocs à Rolexa. Aux autres, comme bien, monsieur Kozana, ma sola, les bandés, les kinam. Parce que le peuple a cause à l'ibungate. Yo ndimi penza. Na pays au Makambe Fandi, au Toyokaka, administration Trump, administration Obama, administration Belgique et ça là qui autant de mois. Dani, bazan gouvernement et administration de fonctionner. Na pays au administration Zali, aux alliés sûrs que Motomoko à côté les marques nous sommes en négociation au nom de palabre africain, na Makambo justice et précis décision de combo, Webasi. Ndeko Mike Mukeba azoki bongo lisungi ya mokonzi ya Sensa o azali Monsieur Olengankoi azali bongo président ya Sensa mais ndeko Mike Mukeba alingaki penza te ya kota likambo na ye yo ozali pour ozali contre non de procédure wana même biso tozali koloba tanke ba congolais tozako participer na problème auto monique ndeko na biso azana ngo ndeko Olengankoi ça andima ndeko non ndeko Olengankoi c'est parmi les cadres politiques de ces pays. Tant que y a moni peke moi nyamu nyamuzali azali na obligation na droit ya kokota po ayeba le meni ya kosunga likambone za solution yo ko iko boya te ozali na bitumba ndeko mususu aliye alobi te ngana lingi bitumba wana te na lingi kimia okoboya ete yokaye oyo nozala problème na minute wana ndeko Olengankoi amona ki ke sengeli na ye ko intervenir na dossier wana pour que ndeko Mark Mukeba a revenir na badwa na ye. Mais ndeko Mark Mukeba nenga boya ki na yebite ba raison pour ça dia boya. Mais normalement pour ko boya te parce que ayeba ki kelikambo ezali na justice. Oui, akoki ko boya te pourquoi parce que ça peut le la mission na minute oyo. To ça ko le belaka na ye. Akoki ko benga te ba ndeko moyo basi ko participer na ngote. Non, parce que je me sens redevable vis-à-vis de mon frère congolais ou azana boroko. On a encore injustement du fait que cour constitutionnelle a à Kati, bah pour tirer quand même. Il mabongo lisungi yandeko ya sensa. En principe c'est là quand il mango. Même si pas cause na ba divergence na bango na makamo mosusu, mais du fait que mutandimi volontiers parce que l'andimi de comment qui muke banda senga qui de kolenga kwa intervenir. Mais de kolenga kwa volontiers obi que na lingi na intervenir na likambo wana.
ozomona il fallait tika na total appel démarche de kolenga koyi et koyi ko suka na niveau ni parce que tout congolais a na droit ya komona ko assister moto nyonso en danger. Merci beaucoup Ndeko Mbowe Basi. Alors Ndeko Serge Makoso ko sunga biso tango tozali kokota penza na sujet na biso ya mibalo tozali kolobela coronavirus ekoti na Kinshasa nga pe na plateau lelo na yaki déjà na mwa masque na nga pona zali ko banga Ndeko Serge Nkoso tango Serge Makoso tango mosuka yaki na mwa oya ye to pe bandeko mosusu bazali yango nazali ko signaler na bandeko nyonso bazali ko landa biso tozali na plateau na mama Chantal Moboni na Ndeko Mbowe Basi tozali pe kozela Ndeko Fumutoto tolobela ki pe sensa soki akokaki kozala alingaki pe tango mosusu intervenir mais entre temps tokolobela cette fois-ci likambo etali bongo coronavirus ekoti na Kinshasa na nzela nini pe lolenge nini toleki na image ya liboso Ndeko Serge. L'hôtel Bellevue, où le premier cas coronavirus a été détecté en République démocratique du Congo. L'hôtel est systématiquement fermé. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Vous voyez le déploiement de la police. Nous sommes en train d'attendre de nouvelles instructions de provenance de votre part. Et comme ça, nous saurons quoi faire. Pour le moment, la première des choses la plus importante, c'était de sécuriser l'hôtel. Sécuriser l'hôtel, empêcher qu'il y ait d'entrée et de sortie, excepté peut-être les médecins qui vont s'occuper du malade. Et toutes les précautions sont prises. Nous attendons à ce que aussi la police soit dotée des équipements pouvant lui permettre de se protéger. Plus dans votre général. Voilà, nous sommes en direct de la Tindika Télévision. Le Bino était au Ezali, Ezalaka, rare, dans comment la bâtiment sur Oyo, Badokota, la tension, température élevée. Nayango, Basala qui suivi Naé, avec qui logé Awa, dans l'hôtel de la place. Alors, Nayango, ok. Ndé, Bayaki Naé Awa, quelque part dans l'hôtel de la place. Ndé, Bazo Memaï Sikoyo en quarantaine pour un examen approprié. Oui, bah, si réellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, sur le cadre de la ministère de la Santé, tout le monde a été, mais je crois que Bolandi bongo wana ezali bouclage salamaki bongo na hôtel Bellevue. Commercial et excusez pour la publicité et l'équipe bongo déjà na réseaux sociaux ezali penza na vitesse makasi bandeko nyonso ba moni bongo et salami bongo na Gombe donc ka liboso bazui yango na ngambo ya Gombe pe ezalaki bouclage na évacuation ya ndeko na biso kana biso ya liboso o tozwaki bongo na ngambo ya Kinshasa na hôtel o na tangeli bino kombo. Alors cette fois-ci na rolinga tozwa pe temps po tokozonga na débat vraiment partagé. Tous attendons la ministre docteur Eteni Ndeto Kozonga pour te tomeka. Couper sa parole n'a pas invité na biso. Ndeko Serge Makoso. La maladie à coronavirus est une maladie infectieuse qui affecte les voies respiratoires. Elle se propage principalement par de gouttelettes respiratoires expulsées par des personnes atteintes de la maladie et qui toussent. Les symptômes les plus courants de Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme. Quelques mesures de protection pour tous pour éviter la contamination. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude
ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin après l'avoir appelé et suivez les instructions. Et voilà, Bolandi Bongo ministre Eteni, Oazali Bongo ministre ya santé, Bandeko Bakongole, Bolandi, Nanzela ya ministre Oazali Molobeli Penza ya santé ya Mboka, Esika Azali ko confirmer Bongo, coronavirus ekoti, nde yango moninga pe lelo na tamboli na oyanga, po tena meka ko batela zolo, po balobi, bandeko nyonso, oh bazali na yango juste, na respiration goutte ya motoki ya respiration na e okoki kozwa yango nde question na ngai ya liboso ekei bongo mama Chantal akolimbisa nga nazokende mingi na ye mpona kopesa ye honneur na moi oyo ya la femme. Mama Chantal tolandi bongo monsieur le ministre totali bongo liboso na kolinga tokende na contexte oyo tomoni général a déployé ba policier na ngambo ya hôtel pona ko boucler hôtel wana pona kaba tekaki bongo kolongola bongo totali ba policier ba kiti kuna me bazalaki bongo na bagante pe na masque te ko ezalika moko penza otoza ko éviter totali ko kima biso tokutana na yango te koloba dini. Bon, merci beaucoup maman Bibi. Nazoka passe na motema. Nazoka passe pourquoi ba question d'intérêt public. La question de santé publique, il y a 90 millions de Congolais. Ils allaient traiter avec une légèreté impossible. Nous allons sentir sans responsabilité. Nakokoma. Makambu ya bokolongono ya nzoto. Na mboka na biso. Ya bakoto na bakoto ya bakongolais. Ezali pris na lolenge moko to ba pepele kilo exacte na makambango ndenge kozwama. Coronavirus bandi na Chine. Mboka nyoso o ayebi principe ya management, principe ya gestion. O ndeko wangu fayola tangisa biso alobi gérer c'est prévoir, c'est commander, coordonner, contrôler, organiser, administrer. Mboka nyoso responsable aziba précaution. Na ba frontière na nyoso atie déjà ba précaution. Même à okatisi na beach na ngambo. Na ngambo à Brazzaville, oko sentir déjà ba précaution d'usage. Ezali. Pona ko lukanini ko détecter ba cas échéant, ko lukanini ko protéger ba imboka. Mais tozomona que malgré makambwane banda kuna toyokaki na radio moko de la place babomisi site mona kinkole pona kozala okaou ndenge nini batia bato ya quarantaine. Mais tokamwe le 8 mars mokolo alika ba mama au coronavirus ekoti mboka moto aye na corona le 8 aleki na aéroport akomiti na bisika na ye baya ko récupérer mardi. Azaki na contact na batu combien ayaki na avion na banani atambolaki na mituka nini, c'est-à-dire na ba service ya DGM na ba service nyoso wana eza na aéroport ezaka contact na mutu wana ozo comprendre eza exposé si seulement si ya coronavirus na zone ngaka to réfléchir moi mutu toyoki avec sujet belge ba changer ki balobi français heureusement oui bien on a kosa ka mboka ba mona ke zezo le kana information. Et le roi belge comme français. Mais na monoko ya nanya zolo bango. Motoyo azali censé ko batela bokolongono ya nzoto na mboka Congo. Ozo mona te légèreté ezali. Ndeko tolandi ye na radio moko de la place. Motoyo soit disant za corona azako lo bakebatie na ba condition ya mabe. Pe ya lobi ete ye lokola zaka na poto il faut yebake awa ba condition ya biso ya mwana la lukeli ekutu chambre moko VIP comme ça zalawa s'il vous plaît un virus oyo ezosala problème na monde mobimba mais virus wana lelo
tolukela mutu chambre VIP pour auti poto totala eza pasi tango nazotala bouclage devant hôtel bandeko ba policier c'est-à-dire ba policier bango ba policier bakei babeta coronavirus masasi ou bien gaz lacrymogène pour bazata na protection te donc bango baza exposé donc ezali likambo moko oyo tozomituna mituna ebele mais soki coronavirus elie penza ndenge nini totika bana baoke classe ka boye mama Chantal nazozongela yo okende na papa Mbo monsieur Mbo ebani o meki ko commenter pe moke na likambo ya bouclage ya ba policier bakitaki kuna na ngambo ya hotel wana esika ndeko oyo ba spectacle bongo na bokono ya coronavirus to bengaki premier cas ya virus o ayaki nango penza olobi nini pona ndenge ba policier bakitaki pona bouclage est-ce que ça qui penza important ndeko amabi na ko biso boye omoni ezali ka maladie ya solo ezali maladie ese komi na monde entier et comme il peut déjà epai na biso ndenge ministre la santé alobi tozali na ba épidémiologue baza na mbokolo tozali na ba docteur muyembe baza kosala mosala pour l'épidémiologie soki na ngonga oyo personnellement nakoki commettre en doute je risque aussi à commettre les Congolais en danger. Je pense que le ministre de la Santé a un espère autour naïe. Parce que même dans le Sénégal, il faut découvrir mon toit déjà ça bimaki. À ça bimaki a outil voyage, à bimaki a commis peine à Libanda, ne va pas découvrir l'amour. Et ça maladie, parce que maladie se manifeste à Kanangonga, oh, nous savons se manifester. Donc il faut le battre directement que les malades mutoma, les gens sont autour de mais là quand on sait que ministre de la santé, oyo azali autorité nationale sur le plan de la santé. Le mutowana on n'est pas que ne tient à Kinkole. Ba tient hôpital Chino Congo. Chino Congo oyo azali na changu na njili. Chine populaire. Est-ce que vous allez comprendre biso ba na changu na minute oyo? Ça peut faire comment? Danger ni bosali na yango. Parce que à ce niveau ba masque. Mais ayebi population na biso ya changu. Le lengeni tozali. Donc il faut gouvernement ayeba kopesa biso ba masque, ayeba kopesa biso ayeba kotia biso ba condition nyonso ya protection pour que biso ba na changu toza na sécurité ya Kambouara. Et non seulement changu Kinshasa et la RDC. Pourquoi? Parce que zali maladie oyo ezali ko bomba na ngonga nyonso. Donc il faut pas se mesure sengeli ba traiter mutu wana na ndenge sengeli. Au lieu batika mutu wana lolema pona landaki yalo ba lobike basi batena en quarantaine maintenant na bali ko so ba sointer. Merci beaucoup monsieur Webasi, monsieur Jimmy Kitenga uti bon kokomela biso déjà azaki pe moko ya ba invité na biso na pesi mbote ndeko Jimmy to kokota directement na sujet na biso. Mbote mama. Tozali bongo kolobela likambo ya coronavirus ekoti na mboka na biso tozali na place bouclage salamaki na hôtel to moni bongo évacuation pe salami mais question na ngezo kende plus na bandeko ba policier ndenge bakitaki ndenge pena bazalelaki et intimidaki quartier wana to pe périphérique wana mobimezaki bongo intimider bazaki ko comprendre te mais est-ce que ezalaki penza important to mona te bandeko ba policier bakiti na terrain. Maman, merci pour la question. C'est un honneur pour nous invité. Surtout que Canal Presse a présenté na maman pour moi la maman. Mais au-delà de ça, faut tout ça va congolais. Tout ça va congolais le rôle pamba. Comment se fait-il que coronavirus est un mot? D'abord, Moutouana, ministre de la santé, à l'objet d'Abisoko, Moutouana outil, Azaki d'abord Mundele outil poto. Du coup, Mundela outil poto et baluki Mundela komi mutumwini. Comment tant bazo outa poto na aéroport ya poto côté c'est komi. Ba détecter que symptômes mogoté. Et puis tant wa côté na aéroport ya Njili awa aucune disposition prise. Bino boyebi que coronavirus ezali déjà na mikili ya poto. Ils ont ba navette zo salema ba avion entre Kinshasa na ba mikili wana. Ata disposition moko sanitaire bozuite na aéroport, mutu wana koti boyende ko détecter yango na hôtel. Et puis hôtel yango est-ce que mindu kinde et ko traiter coronavirus to ezali bino ba mesures sanitaires au bokozonde ko traiter coronavirus. Et question nanga mosusu e ko kende place wana na hôtel ba moke wana
tango bazali ko sala évacuation pour tozali ko lobya bongo bouclage na évacuation ndeko azalaki na masque bandeko pembeni mokie pe bazalaki na masque mais sa femme n'avait pas de masque pe azalaki moto atamboli na banda na chambre te libanda esika motoka ya ambulance ezalaki te tango akoti na motoka mwasi na ye azali kotambola na ye. Est-ce que le ministère de la Santé pour Ebisabiso, tant on n'est pas qui avion, combien de personnes a dans un avion? Est-ce que tous ces gens-là, qui Azaki n'a pas un avion, est-ce que est-ce que les services d'immigration, tous ces services qui sont commis à l'aéroport, en quarantaine, est-ce que ma service ou en attendant la banda pour la famille n'a pas est-ce que ma famille n'a pas en quarantaine? Ma famille n'a pas côté ma échange, est-ce que vous en quarantaine? Voilà la légèreté au sommet de l'État. Voilà comment est-ce qu'on est en train de gérer l'État local là, besoin gérer, n'a évité la partie politique nabino. Il faudrait bâtir bateau baza expert na makabuya pour gérer moka. Question local là oyo, et ça la nécessité à ce que tout le monde a sport, il y a ministère, il y a santé par rapport il y a sensibilisation d'abord. Comment est-ce que moi comment est-ce que je dois me comporter par rapport au coronavirus n'a évité? Peut-être ma vidéo sur internet, mais le ministère de la santé, les lorsqu'il va tirer la télévision, sensibilisation, est-ce que masque il faut 3 heures? Est-ce que masque exactement masque n'importe quel masque était? Donc les ministre de la santé, député, d'ici là. En tout cas, c'est la démission. C'est la démission ministre a mérité. Et si un ministre ne peut pas se contredire au sommet de l'État, aujourd'hui, à 10 heures, n'a pas respecter la population congolaise, tout comme Wapi, tout comme vous faites ça qui sont leçons, pendant plus de 37 ans, gestionnaire Bozaki Malam. Mais aujourd'hui, on s'affaire beaucoup, mais on sait l'amateurisme, tout ça pour l'amateurisme, partout, tout le monde amateurisme, si n'a pas conseil des ministres, et tout comme Wapi. Le mokolo alobi déjà ba détecta qui sont NF peut-être vous allez informer te bandeko nyonso bazaki na kati hôtel bazali bongo na quarantaine hôtel les a bien est-ce que les agents d'immigration vont aussi détecter moko na ba bandi na non est-ce que le ordre opérationnel ya ba frontière c'est na aéroport on a dit tous les services commis à l'aéroport douane ezali OCT ezali DG ezali qui est service à quarantaine ou à ezali à part les non apparents ba DG banani ba les ANR ba DENIAP les renseignements de la garde républicaine ba service force aérienne et consort ba service ezawana bagage bato azoka soya ba bagage ezalaka bato douane est-ce que bosi boye makambo na nyonso comment est-ce que to oyebi que coronavirus c'est ça la monde mais bon na bosi ba disposition mo to bolimi ni ko malokola e bola tango yaki akomo ko mabolia ba mbomo kapala c'est parce que vous êtes déjà quoi là mais c'est vraiment nga baksani non merci beaucoup au moni toujours ba likambo ya santé donc quand toujours ba likambo ya santé total la monde ngizalaka c'est vrai que muta poto ayaki na kokota na oyo etali nationalité te tonini mais na kotala aspect ya maladie c'est vrai que motope okoki kouta ndako oza koya na nzela okomi awa sur place osentir que fièvre bandi c'est possible aussi moto wana yaki akomi bango bamoni ke aza malade na niveau ya hôpital na niveau ya hôtel bakende l'hôpital c'est vrai biso problème na biso ezali na minute oyo bespère ya santé. Nous avons plusieurs médecins ici. Nous avons des épidémiologues ici. Vous êtes d'abord gérer ses prévoirs. D'abord le mécanisme en amont. Vous êtes la police basée en masque. Et après on continue à la masque. Comme malade, il ne faut pas paniquer la population. Parce que les lobbies n'a plus chopé. Et vous voyez que ça la minute où on va maman va qui nous va winner. Mais ministre, souci na biso tant que Congolais lelo tozali ko senga que ba spécialiste en santé va confirmer biso réellement et quelles sont les précautions pour soigner le ministre azali ko gérer ba o etali penza ba minganga ebele ya kana biso soki azwi bongo mokano ya koleka na télévision pour na reconfirmer ni koloba ke coronavirus ekoti na mboka na biso mama Chantal te nangi na loba boya omoni l'air okosa na tusileki to za l'air moko il faut batubala ki biso que tozali ko vivre conséquences
il y a incompétence, il y a illégitimité, il y a Batou Bazokamba Congo. La vie humaine étant sacrée, ministre santé. Donc je te dis, nous sommes pour l'image en boca. Au lieu que ma belge bariachi, Barlobi va commis, Nathalie a mon réseau, Barlobi que le coronavirus n'a de ses athées. Mais ça n'y toque. C'est pour dire ceci. Bon, si quoi, vous êtes en quarantaine, bah, il y a une école, bah, ça y est. Bah, l'église. Tu as un transport en commun. Na ba taxi. Et ça parmi le logo, bah, ça côté, mais la bozo dans la bas. Oui, et puis, il y a comme nene. Il y a le coronavirus, c'est la maboko, mais comme nous. Mais c'est une responsabilité, ça. Beaucoup de gens abandonnent le gouverner. On a abandonné la Kinshasa de gouverner. Le moyen va fouler nos qui. Pour fouler et favoriser l'émergence et la vie soit là. Et c'est un gars qui fait ça don. Tel président. Pour la nuit, il va vider la foule. Pour la foule les alliés. Attends, tu se ma beaucoup. Coronavirus, c'est les gens appellent ça au col. C'est le coronavirus, c'est les tout le monde en Italie. Attends, mais c'est ça. Attends, les athées. Si réellement, si le coronavirus, c'est alliés, il y a des abisso. Attitude à prendre. Le banabiso, comment à travers ma communication, à travers ma descente, c'est bien, mais tout ce courant zaté, j'ai santé, tout le monde a la vaccination pour me le bimac. Qui t'a dit pour faire la campagne de vaccination, tu n'as fait. Quand on a un diable, tu as blouson. Mais pour le coronavirus, tu vas santé, tu as blouson, tu as quitté un diable, tu as sensibiliser le peuple. Ezali likambia somo merci likambia soni donc ezako kamba malaba incompétent na bato bana na redevabilité na peuple té bazaki mpifa peuple té il faut que les choses changent. Merci. Et si comme bazali koloba que il y a à boire et à manger aux de même avis na bango na donc na ana otolo boyo kingate yo le coronavirus c'est ça otidi mutu na minduka ke beta corona. Mais nous avons qui est parce que les alliés policiers il faut sécuriser il faut sécuriser. Merci maman, je peux lui maman moni mbo cannabis il faudrait toyer bateau responsabilité nini tozwaka. Comment ministre ndaza censé ministère ya santé ndaza censé pour contenir situation mais niveau au ministère ya santé a paniqué biso lelo oyo même ba symptômes tout ça même ba totangi classe makasi ba symptômes ba pression ba symptômes à grippe la grippe biso tozobela mo likolo tozobela grippe depuis tozo soigner yango le ndongo grippe esili mais oyo ba pesi wana ils ba symptômes à coronavirus quelque part tozomona que non tout le monde va se faire de l'argent. Oui. Mais là, on va un programme dans 100 jours. Et quoi quitter? Vous nous voyez sous mon on a mis tout à Congo, na si ma maladie. Respecter population. Tout le monde a ministre moko awa wana pia santé. A outra peka na IDFS au Lilou. Allez mbongo na Ebola. Allez mbongo na Ebola. État de droit et ça va faire une va gérer Ebola, à contenir Ebola. Tout ça wapi? Et le même jour que le gestion ya mboka. Papa, Banque mondiale était un blog. Mais là, ma message, merci beaucoup. Bandeko, il y a Canal Presse, Bakomeli Bisso Boye. Bonjour Canal Presse. Tourne la Bisso, Maman Chantal. Lelo Andimi, arrêt à cour constitutionnel. Mais c'est Moukendi, depuis Barumbo. Tokeina Oyami Bale. Bonjour Canal Presse. 10e rue militant, il y a IDPS Bazako revendiqué sur quota, il y a un mandataire entre FCC Cash. Bonjour maman. Eza pasi pour Nambo Cannabiso, Tozo Yebate, Tozo Kende Wapi, évangéliste Christian, Atou Nako. Bonjour maman Bibi. Tourne la biso monsieur Mbo Webasi. Pourquoi na école na ye ba frais scolaire eza 75 000 francs congolais. Bonjour Canal Presse. Loko la bayo qui sango il y a 19 milliards. Il y a OMS
yango balingi bakotisela biso coronavirus. Bonjour maman journaliste. Bolobela biso na malweka ba policier ujana bazo nyokola biso makasi. Joël na malweka. Bonjour maman journaliste. Biso tovandaka na etando ike pona kolanda Canal Presse tango iso. Merci mingi na ndeko Zulu ndenge akanisi kotikela espace na ye ba maman. Merci beaucoup, merci na ndeko Jules. Maman Patience Messa. Bonjour maman, likambo nini bandeko ya IDPS ba bloqué circulation na limité 10e eza nini mbokoyo eza ya IDPS te bamelaki mbondo omoni ndenge evimbisi bango libumu. Josué depuis limité. Message à Souka. Bonjour Canal Presse. Normalement na Europe eza facilité mutu amata avion na virus eza nde vaccin azwaki nde epesaki fièvre. Bonjour Canal Presse. Précision ezalaki te balobaki ke aza belge. Sikoyo ekomi congolais, naturalisé français. Au juste, wapi vérité ya ministre eteni wo Mobutu, Lumumba, Muze, Bolamuka, Bozonga, Congo elingi ekufa. Jimmy, ndeko Jimmy akomeli biso. Oh, Jimmy aza ndeko Jimmy na plateau. Voilà. Jimmy aza na leçon ya kopesa. Jimmy aza na leçon ya kopesa biso te parce que bazalaki na pouvoir 18 ans basali eloko te. Ba message ya mwana lokola to suki na ndeko Jimmy yo batangi openza to bandi na ndeko Jimmy. Bon, basali 18 ans. Bo aboutir na eloko te ndeko Kabila kuta mona te 15 personnes ya retravailler na bango leçon ni olingo pesa bandeko ya IDPS te ngai bazali na pouvoir nako pona mot de la fin na ngai na ya pona ko justifier bilan ya Kabila te mais le commun de mortel ba ebi ki Kabila kuta le commun de mortel ba ebi ki Kabila kuta mboko na nyongwa 14 milliards afuta atikeli bango mboka na 1 milliard 400 millions 500 millions de dollars au balié le rôle ngubana programme il y a 100 jours peut voyager na mingi mais pona problème ya coronavirus ba député de Sofonga bozosonga bo interpeller ministre au besoin ministre tika ebonga batia ministre musu aza compétent olilunga bo sanctionna kai président Tshisekedi a sanctionnera olilunga tozo la paix sanction pona eteni pour bo pesa bato faut ba gérer coronavirus au malam. Merci beaucoup maman Chantal. Oui, na profiter de ça maman Nyoso samedi le 14 na 9h liboso ya siège na biso ya SID pour célébrer le mois de lutte ya ba droit de femmes. Tobengi bino voya ebele maman Chantal ya kozala sous la coordination ya maman Charlotte Martial la honorable présidente ya FEC bana nyoso ya président élu Martin Fayulu madidi ba maman boya to solola to ressemble la pona bandeko na biso baza na este to prier to solola pe to sala marche na biso tina place Victoire boya ebele tondimi arrêt à cour constitutionnel ezali ko etangi droit na ndenge yango esengeli tokendeki na pour na élection pour alors matériel tokende na recontage mobeko permettre que arrêt à cour bakoki kotala yango en cas erreur matérielle. Donc nous sommes dans le tas de droit, nous sommes dans le normal bozala na kimia tokotarai binoti ndeko webani. Merci beaucoup nakalisi. Oui bandeko batuni na école nanga 75 000 fois c'est par an. C'est de pas par trimestre parce que dans un patriote la ligne peuple langa ya Tchango mingi donc 25 000 francs par trimestre ce qui fait 75 000 francs na mbula mobimba donc ndeko na o etali makambu ya maladie
na kosenga congolais à faire attention. Parce que les maladies, tu peux faire un commentaire sur le plan politique, sur le plan, parce que c'est une maladie. C'est vrai, de quoi on maladie, tu as réellement le ministère de la Santé à s'investir dans les Cambongo pour trouver les solutions. Parce que tu as dit que les vrais, les faux, mais c'est une maladie, même si nous avons un plateau. Et ça parce qu'il y a un plateau. Tu as dit qu'un hôpital, c'est un examen au Congo, c'est une maladie. Donc on doit faire attention pour que merci beaucoup Canal Presse merci pour besoin qui penza temps ya kovanda pe kolandanga de korabino kapinga bibi et merci beaucoup Nandeko Zulu oh bandeko bayebi bongo na kombo ya Jules Boulembi et merci à la grande équipe technique ya Canal Presse mais na koti que le message pour na ko bino que mokolo ya lelo bokolanda bongo Canal Presse na 21h30 pour bolanda biso pentane to sola ki solo kitoko ya mboka na 21h30 bokolanda rediffusion ya émission o mokolo ya lelo même mokolo ya lobi parce que ndeko Zulu apesi biso opportunité penza ya monene biso ba mama to vanda na ngwende na ye mikolo nyonso to solo la bino bisolo kitoko ya mboka bokozwa ndeko Sylvie Bongo o ya pona ekolo ngambo ya SMBDJ akozala na bino lobi ako kamba penza émission oyo elongo na ba invité ya bakoya mokolo ya lobi alors nga na pesi merci na ndeko Serge Makoso pendeko Adolphe Dominguez ya landi biso azali moko ya artiste et musicien azali musicien mais a participé penza ko landa biso alobi merci na ba invité nyonso bazalaki na plateau na biso mokolo ya lelo nga na pesi bino merci na sengi bino botika la fidèle na Canal Presse samedi 9h SID. Samedi 9. Merci beaucoup, Maman Chantal. Botika la fidèle na Canal Presse et puis botika la branchée na Canal Kin Télévision. À la prochaine. Bye bye.